tant que tu as fait mingi sur internet et comme ça ni tamusu ba mbeba mususu ekota po satana za risé to bimali banda to kete ya sango malamu 2020 orientation ezaboye to zwa mbongo to tia mopanzi to zwa Yesu Masia to tia na siège ya mitema na biso tangu na koyana ko tuna bino tangu nazaka na nzala eske botala kanga Nzambe a établir nga pona zala esclave ya bana na ye nga naza mobokoli bampate de mpate aza mokonzi nanga parce que but principal ya mwana na Nzambe soki obongoli motema okoki jamais kolinga moto mususu azotambola na mabe il faut kokende kosani kokozwaye. Troisième recommandation à l'Obakinini, aller partout le monde, bossa la batonio so ba yekol. Donc eza mitindo, eza obligation. Église ya lelo, eza ya kolala pongi. Yangwana satana azwin kona mabaye ko sa nini, ayeko kotisa. Bo sepela soki ba kombo na bino ekomami na buku na bomoy. Mais principal est mbongo. Oye BBC penza ba église ya lelo. Et puis réseau social, eza mabete to utilisant comme eloko eza très important pour na ko transmettre évangile de l'Éternel. Titre vraiment eza très important na makambo Nzambe. Pour combo ya moto et comme manabuku na bomoy et sengaka premièrement à repentance, deuxièmement sanctification, troisièmement justice de l'Éternel. Yé moko yebi po ani nazo sala makambo wana soki akoya ki to condamné te atelema azwanzela. Base à christianisme eza poto tambola na boyenge beni poto kota na bokonzi ya likolo. Tant nazalaka na hôpital est-ce que boyaka kopesa nga kisi et puis na répondre non tant nini ngona yo zalaki na nzala et que biso to pesa ki yo ya kolia te. Bonjour. Toza ana jolisme lelo to yambi ndeko na biso ndeko Bengi Patterson. Bienvenue ndeko na biso. Merci. Toza poto sonande kona biso Bengi poto ye bananu sérieux. Bon, tunga to ye bana pourquoi frère Bengi alingaka titre te. OK, merci pour na ko recevoir bino na ko recevoir nga na programme na bino Paparazzi, c'est ça? Paparazzi, oui. OK. Merci pour na invitation pour former nga. Et merci pour l'ingénieur pour accorder une opportunité. Bon, titre vraiment est très important dans ma campagne Nzambe, tu vois. Oyebi ce que ça la titre moto côte sarabiso bokonzi likolo, mais le temps mususu biso to koma ba archbishop to koma ba nganaza serviteur ya Nzambe. Ce que je mon serviteur et l'inkoloba ko servir batu donaza lokola esclave. Donc Nzambe a établir nga pona zala esclave ya bana na ye. Nganaza mobokoli bampate. Donc mpate aza mokonzi nanga. Donc ba titre wana eza penza très importante. Totika nyonso Nzamba sala lolenge ya lingi. Donc yangwana comme on a frère Bengi Patterson, c'est ça. OK, merci frère Bengi. Siko ndengo lobi ke otikaka wana po Nzambe asala. Okanisaka nini siko pona ba frère ou ba pasteur oyo balinga ko micha titre liboso na bango. Bon, na condamné te. Titre eza nango bien. Eza mabete. Mais na lingaka toyebaka base ya christianisme. Base ya christianisme eza titre te. Base ya christianisme eza mapambolité. Base ya christianisme eza miracle te. Base ya christianisme eza poto tambola na boyenge beni poto kota na bokonzi ya likolo. Moto nyonso akendaka église. So azo kende église
parce que aza pour ça côté dans royaume d'ici ba titre eza complémentaire o nzambe a complétaka ezate que non biso to pour ça ba titre poto non on est ça ba complémentaire yango wana nzambe le roi na pesinenga titre te naza frère Bengi c'est ça. Merci beaucoup frère Bengi toleka na question elandi biso tonga toyeba repentance ezwaka place nini na vie ya chrétien. Ok, merci pour la question. Très important vraiment. Nga na bongoli motema depuis 1990 déjà, ça fait longtemps. Ba évangile oyo ba papa batia kinga, ba papa nanga mingi na ebi. Et ça évangile il y a repentance, il y a sanctification, et il y a justification, il y a liloba nzambe. Nga penana lingaka mingi vraiment makambo misusu vraiment au moins que à repentance et sanctification. Na yebiso likamoko. Bible lobi na biso na Luc chapitre 10 verset 19. Bible lobi tango ba disciple bazaki 70. Ba yepa na Yesu Masiya. Yesu Masiya lobi na bango bokende bosala miracle, bosekwisa bakufi, botelemisa bakoka, bopesa bato bazanga voyage, boluka pe soki moto aza stérile ya bota. Yesu Masiya apesaka autorisation. Tango bakei bazongi ba disciple balobi papa tosali makambo ebele ya malamu koleka kutu oyo yebisi biso. Yesu Masiya lobi na bango bo sepelate parce que bo sekwisi bakufi, bo sepelate parce que bo sali ba miracle, mais bo sepela soki ba kombo na bino ekomami na buku na bomoy. Or po kombo ya moto ekomama na buku na bomoy esengaka premièrement à repentance, deuxièmement sanctification, troisièmement justice de l'Éternel. Donc à repentance et zo première place na bomoy ya mwana na nzambe. C'est ça. Ok, ceux qui ne comprennent bien, c'est cela veut dire donc repentance, c'est la place ya liboso na vie chrétienne na la vie chrétienne. Amen. Et ça vraiment bon, et ça vraiment bon. Merci beaucoup ndeko na biso Bengi Patterson. Évangélisation à l'effet des disciples. Yango frère Bengi Patterson azongeli. Merci pour la question. Exacte que na zongeli. Na lobi boyo. Yo so pesa ki biso mitindo mo ebele. Donc na kotanga ka misato oyo ayebisaka biso to salaka. Premièrement, alobaki nini? Bolia ka nzoto nanga tango nyonso pona kokanisaka liwa pe lisekwa nanga. Ya mibale, alobaka boye tango na koya na kotuna bino. Tango nazaka na nzala est-ce que botalaka nga tango nazalaka na hôpital est-ce que boyaka kopesa nga kisi et puis na répondre non tango nini ngona yo zalaki na nzala et que biso topesa ki ya kolia te tu vois. Donc troisième recommandation alobaki nini aller partout le monde bosala bato nyonso ba yekoli donc eza mitindo eza obligation mutu nyonso asambelaka aza évangéliste. Parce que but principal ya mwana na nzambe soki obongoli motema okoki jamais kolinga moto musu azotambola na mabe il faut ko kende ko sani ko kozwaye et puis na opesa biso sekele moko boye Bible lobi boye na livre ya na bité soki na kotanga Allez. Na livre ya Luc chapitre 15 verset 7 totanga na ndako pona tango Luc chapitre 15 verset 7 à 10 Bible lobi soki ezana feti o eleki ba feti na bokonzi na likolo ezalaka tango ame moko sala nini ezongaka tango moto moko abongola motema nde feti ya munene ezaka na lola. Imagine toi yo par exemple au balate ser moko boy par exemple afanda pe na bengela balate siko yo zo luka libala nzamba apambola yo. Imagine toi chaque mois chaque jour ya mois yo bongolisaka moto motema chaque jour ya mois ser wana bongolisaka bato motema asa saka feti na bokonzi likolo skolo bananga ata kana yo zaki centième ya procès nzambe nzamba kotuna me oya sali saka feti mikolo nyonso na bokonzi likolo za nani tika na tala kana tu vois. Donc si ko po bato ba am eya na royaume d'ici ezo senga seulement évangélisation côté ya bato ba bongola mitema batika masumu bazongela nzela ya Yesu Masiya. C'est ça. Ingénieur bravo pesa so image ya évangélisation ndenge lekaki na kilamba bato ba mona ndenge frère na biso Bengi Patterson na banda sala musala évangélisation. Esta porta está batendo todo aquele que abrir o seu coração
Jesus vai entrar. Para rezar onde você reza, mas saiba apenas alguma coisa. Será que você está obedecendo a palavra de Deus? Será que você está fazendo as coisas conforme devem ser? Será que você respeita as normas, os mandamentos de Deus? Tu tens que dar volta. Depois de passar o semáforo, vamos ver que vai ter mais medo. Tá tudo bem? Aquele jornalista que morreu, né? No Faquenda. Distribuímos já os flyers. Temos aqui alguma informação que é fundamental. Vocês podem ler em casa. Nós somos do departamento da organização. Obrigado. Mas temos os flyers também por vender. Nós sabemos. Merci ingénieur Bravo. J'espère que mon image on a tout sur la sabino ndenge maté le kama kina na kilamba na frère Nabiso Bengi 2020 frère Bengi orientation nzambe ezandeni. Ok, merci pour la question. C'est vraiment très pertinent. 2020 orientation nzambe zanini. Orientation nzambe na 2020 exact premièrement boy. Et loko nini o esali ke basali na nzambe lelo bakoma na ba conflit. Et cause la mi balé bien misato, mais principal ezambongo. Oye BBC penza ba église ya lelo. Ata ba église ya minene et loko ali bosso principal base principale BBC église nzambe ezambongo. Or pona kosala musala na nzambe esenga kambongo te. Pona kosala musala na nzambe sengaka seulement onction ya Saint-Esprit. Onction ya Saint-Esprit za faveur au nzambe a pesaka. Donc 2020 orientation ezaboye. Tozwa mbongo, tocha mupanzi, tozwa Yesu Masia, tocha na siège ya mitema na biso, na siège ya évangile. Po Yesu Masia ayaka na mbongo, Yesu Masia ayaka na succès, Yesu Masia ayaka na nyonso biso to luka. To luka te to sala ba kilt, to sala ba église, to kabwana parce que kuna makabo ezokota mabe. Wana to kopesa ba exemple ya malamu te et pas ya batu. To zo mbongo, to tia mopanzi, to tika Yesu a conduire biso, Yesu a tambosa biso, po Yesu aza nyonso o biso to lukaka. Eza orientation nzamba pesi pona 2020. Merci. Boyoki, to zo mbongo, to tia na mopanzi, to zo Yesu, to tia na liboso. Nde tokomona ba pasteur ebele bakokima na boy tokota na polémique tozo continuer la question na biso ya soka frère Bengi ezali tozo mona bana nzambe bazo samba na ba réseaux sociaux pona yo vraiment ndenge bana nzambe bazo se manifester idée nini bien ndenge nini zo yizwela ba information ozo yoka ke bana nzambe bazo misambusa na ba réseau. Soko ke na Matthieu chapitre 13 verset 25 à 30 Bible lobina biso mokolo li bilanga moko alona ki bilanga na ye. Alors ekomaki na tango moko bato wana balala ki pongi. Tango balala ki pongi monguna ayaki alona ki nkona ya mabe. Église ya lelo eza ya kolala pongi.
yangwana satana azwi nkona mabaye kosala nini aye kokotisa yango nozomona même ata baserviteur de Dieu babandaki malamu me bakomi siko kokende na nini na libungi me nga penza na lingelaka mingi kolobela ba serviteur ya Nzambe te na lingaka pe kolobela mingi batu te. Je préfère de parler de l'évangile de l'Éternel, de corps de Christ o ezobe ba uza na libanda ezosenga toke resgatar toke ndeko zwa batu wana bazana libanda batu o bazana kati basali mabe ba commission ya banini ba traiter makamu na bango abimeka kozongisa repentance na sanctification ye moko yebi po ani nazo sala makambo wana soki akoya ki to condamner te atelema azwanzela batu bazana libanda baozela biso to te ya bango et puis réseau social eza mabete to utilisant comme et loko est très important pour nous transmettre l'évangile de l'Éternel. To fanda ka na ba chambre na biso banda côté to zuto bando côté internet to bando te ata musu na ba internet kaka to bima libanda eza ba pauvre eza na ba mama misu bateka mikate na coin azaka na téléphone te aluka ka mutu alo banaye Jésus t'aime a cause opportunité ko tala information na Facebook quand tu vois tant que tu comme au fan mingi tamusu na internet et comme ça ni tamusu ba mbeba mususu ekota po satana za risé to bima libanda to kete asango malamu to bima na banda kuna biso to longa na ba zone ya confort to kende ko attaquer satana attaquer afandisi bato belé na banzela yango na ba o basali mabenza mbasonga bango ba rétablir ba telema bazo makasi to condamner bango te bible lobi na biso jamais to koki ko juger to za nguya wana ko juger te ka Nzambe muto Jacques. Donc, et l'autre sengi bango ba telema ba kende liboso ba bosana o etika liwana. Nzamba pambola bango vraiment. Merci. Merci beaucoup frère Bengi. J'espère que boyoki mate frère bolani malobana e bato ba sepena mate ano balingi balandi la frère Bengi ou bien ba mbote peut-être ozana bato fo bakolanda yo balingi ba mate ano mususu place bakozwa yo ndenge bako contacter. Merci. Ngambo te na pesa kaka pa yankolo Yesu Masia. Yesu Masia mutu a établira ministère oyo na pesa mbote pa Yesu kaka donc oya batu ya mokili ba bi place bazanza mapambola bango. Mais pour na ba coordonner, je pense qu'ingénieur azo lexa déjà numéro na ngeza 923 00240 00244 923 89 88 37 waneza numéro nanga ezape WhatsApp nanga soki bat babengi bazwanga et na lobango chaque fois soki ozana posana ya côté ya évangile ya repentance ya sanctification et ya justice benga biso ko sala réservation tel te ko tindela biso billet te musalo tozo sala Nzambe akopesa billet Nzambe akopesa réservation tel to teyaki na ba Italie bandeko bazwaki ba image to teyaki na Portugal bandeko bazwaki ba image to kendaki papa moko na zango mutu apesaki afutaki billet to yeba yete amona ba image na biso ndenge to teyaka na ba balabala azwango na Angola ultima hora gloire a Dieu benga biso afuta biso billet to kenda Portugal to teya maloba na Nzambe to ke Italie ko tinda billet te ko tinda réservation tel te yo tindela biso ka texto Nzamba kosunga kopesa visa po musalo eza yaye soki ezaka musala na biso tozana posa ba visa mais le rôle eza yaye yeso aza visa yeso aza billet hôtel yeso aza billet avion akopesa tokoya tokoteya maloba na Nzambe ya repentance ya sanctification et ya justice de l'Éternel. Merci. Amen.